akanga ngai lopango eza motoki ya papa na ngai ambassadeur Tokwaulu na mama na ngai avant mama akufa tribunal alobi bateka lopango wana mama bangala veuve Tokwaulu azwa moitié ya mbongo biso bana tokabola le reste ya bambongo eza décision ya tribunal sikoyo na ye na greffe ya exécution ya tribunal de Matete ba exécuter décision ya tribunal procureur général Kisula atindi Batou yé pénal il va tenir le greffe d'exécution à l'état et ça droit nini yé akanga bakonzi na ye basala ba potana kuna mais atika bumotoki ya papa na mama na ngai yé procureur Kisula mama na ngai aza mobimba ayebisi locataire ya mama na ngai baya kotika $5000 na bureau na ye chaque mois maman nanga azangi mbongo ya ko se faire soigner na poto akufi tisiko ça fait 11 mois ba $10,000 ya loyer wana na yebi efika ekenda te batu na procureur Kisula batu na chinois quand na lobi ba exécuter décision na kimia yo azo la kisabi pale yende nan soki nazolo balokuta batianga na makala na kufa na mama na ngai soki nazolo ba ya solo ba interroger procureur Kisula bakanga ye akendolanda ba PDG oazo kanga na makala ba discuter kuna za Colombo kaoyo soki ye procureur Kisula akomi président ya république to akomi Kabila akanga ngai lopango eza motoki ya papa na ngai ambassadeur Tokwaulu na mama na ngai avant mama akufa tribunal alobi bateka lopango wana mama bangala veuve Tokwaulu azwa moitié ya mbongo biso bana tokabola le reste ya bambongo eza décision ya tribunal sikoyo na ye na greffe ya exécution ya tribunal de Matete ba exécuter décision ya tribunal procureur général Kisula atindi Batou yé pénal il va tenir le greffe d'exécution à l'état et ça droit nini yé akanga bakonzi na ye basala ba potana kuna mais atika bumotoki ya papa na mama na ngai yé procureur Kisula mama na ngai aza mobimba ayebisi locataire ya mama na ngai baya kotika $5000 na bureau na ye chaque mois mama na ngai azangi mbongo ya ko se faire soigner na poto akufi tisiko ça fait 11 mois ba $10,000 ya loyer wana na yebi efika ekenda te batu na procureur Kisula batu na chinois quand na lobi ba exécuter décision na kimia yo azo la kisabi pale yende nan soki nazolo balokuta batianga na makala na kufa na mama na ngai soki nazolo ba ya solo ba interroger procureur Kisula bakanga ye akendolanda ba PDG azo kanga na makala ba discuter kuna za Colombo kaoyo soki ye procureur Kisula akomi président ya république to akomi Kabila akanga ngai lopango eza motoki ya papa na ngai ambassadeur Tokwaulu na mama na ngai avant mama akufa tribunal alobi bateka lopango wana mama bangala veuve Tokwaulu azwa moitié ya mbongo biso bana tokabola le reste ya bambongo eza décision ya tribunal sikoyo na ye na greffe ya exécution ya tribunal de Matete ba exécuter décision ya tribunal procureur général Kisula atindi Batou yé pénal il va tenir le greffe d'exécution à l'état et ça droit nini yé akanga bakonzi na ye basala ba potana kuna mais atika bumotoki ya papa na mama na ngai yé procureur Kisula mama na ngai aza mobimba ayebisi locataire ya mama na ngai baya kotika $5000 na bureau na ye chaque mois mama na ngai azangi mbongo ya ko se faire soigner na poto akufi tisiko ça fait 11 mois ba $10,000 ya loyer wana na yebi efika ekenda te batu na procureur Kisula batu na chinois quand na lobi ba exécuter décision na kimia yo azo la kisabi pale yende nan soki nazolo balokuta batianga na makala na kufa na mama na ngai soki nazolo ba ya solo ba interroger procureur Kisula
bakanga ye akende olanda ba PDG oyo azokanga na makala badiskute kuna. Shabana